Regardez ce new. Basi Balala. Karine te m'a accusé qu'Aboma Charlie Mobu. Voilà, ok, musique makasi. Toi, on a 2021. Toi, tu vas pas quand même. On va dire que et puis na j'ai chaud. Comment on peut ça? J'ai chose. Oh, Yasaki, Alobaki, mon année, mais comment tu pouvais créer quelque chose et créer parce que janvier, moi, on a pas comment t'as na crainte. Innocent Moutakou Fara. Si. Innocent Moutakou, oh, Rena Bir, Rena Bir, na film na koti ba Rena Bir. Eh? Na ebite bano so bako zana cop mo boy ba boma mutu to sala kana biso ba makambo o te ko ba te ba kanga mais pe ke ba confirmer ba Rena Biri zo eloko tshela maniki akufa te bano te ya to ya kokanga to linga ata ya kokanga kutu ba bombaka Rena Biri ba tinda ye aya kokanga Rena Biri amona nga boye ma atalisi ba soda boye atasi banga ba buta ye wana ngana matimoto na kei ya to tika osaba makambo atuka ba fan na biso nyoso ngana Karine boyebine tout ça so moni na lobi makambo parce que ba bana na biso c'est trop loin Karine ngo atazaka na maseke mibale tina sala émission Karine ayeb même pas a mona ngo kana chaîne bon et comment Karine afuta ki ye Karine boy ngana écoute au sola te boyebi mais ya koloba ka bo mamutu te bien te tondimi oh Karine laisse nga règle mais ya ko bo mamutu bokosi Yarobo Mamoutou Tolingite, merci Maniké de John. Toza Bissonionso, Tolobiango vraiment. Vous êtes allé très loin. Toyo, Babi États-Unis et Anna Kishasa. Bobby Massampo. L'homme. Bobby Batantou. Bobby Batantou. Bobby Batantou. Donc Babi États-Unis à Kata Kishasa. Ouais, bien madame. Ce qu'elle l'équipe kana madame nae. Pour sentir que États-Unis l'équipe. Ah bon, il y a un abino mais Bobby Batantou en tout cas sur la maison blanche et les kamikazes. Et ça quoi embellir banda. Voilà. Janvier Wata. To retenir ni affaire oyo parce que yonde ozapena cité na affaire oyo yo mto mona ki Charlie Mobutu tazobima azo sanza makila et pour bengi ba général show bengi ba René Abiri pour na savoir que nani Charlie Mobutu abimi na ndako ya Karine Mokonza sanzi makila les poisons. Père son âme na Charlie Mobutu avie na biso malgré na zo chance okutane boité na tikala po mona eboté na ndenga mabete omoni ba PD sozo finga eza bénédiction pour Nzambe omona meke talaka Nzambe asali o mobali o koma PD eza jali sumu moko boy o Nzambe akoka ko limbisa ngo au grand jamais omoni ba makambo oyo mura oyo zoluka aussi ça ozongela ye ngana comprendre que bino bosa l'émission yo bosa l'émission on dirait bosa avec douceur eza mama munene biso d'abord tozo défendre ndeko na biso janvier aza na Kinshasa Karine Mokonzi aza kuna na poto omoni lelo bana kitambo famille ya Charlie Mobutu lelo so ba yoka makambo parce que internet eza plateforme moko ya songi yeba yango déjà na minute oyo bana kitambo batu ba proche ba famille esi ba ju information o ya to lobby que non il faut to finir yango to battre na bon moyen ndeko na biso janvier azali lelo en danger parce que moi likambo na biso to kofunda mura. Oui. Biso siko to sala eloko to sala to kendo tikela mura plainte mura ko lakisa biso ba preuve oyo janvier biso to eloko biso to sala to kendo ko tika na justice Motamayele aza awa biso to lakisa parce que il faut to luka et to o bo sala ke mission na mura yo lobaki mura ngai na finga na vidéo na chaîne eza supprimé moni ngai image na déjà image ya Karine nga pena na uta na équipe nationale bien formée ya kosakana te nga na kolinga jamais muta finga Karine loba ngamo na finga etanke mama nanga na ndenga mabete mais mikolo pena nazo pena na équipe nationale nanko omoni solo onura azobeta eza ya lokuta to tikala kosakana na yete na tikala kosolola na eloko te emsu ba profiter kaka na maluba na biso nde to créer ba base na biso nde to loba makam na biso ke ya makila ezongaki ozomona mais likambo o Charlie Mobutu atikala ya ndaka Karine tenga na mona na tikala ko mona ebo ete na vina parce que so solo beza parce que bino ko banda ko sala ata mbota boy na tikala ko pesa na yete na yo kaka nde salaka ke muta kufia c'est tout na tikala ko mona yete mura babiloko oyo zoluka oyo aussi sango mais le réseau et ça bopwani omoni bato ba comment créer ba base trop ba moni ba base to créer ba base mo ya bien to créer ba base ya bien omoni ba base biso to sala na équipe nationale au santé ke bato ba na poto ba vani na mo distraction na bon équipe nationale kenda ke zonga ke omoni ba base ya bien to so mi kosela ba mama to kosa ba mambo ya liwate to éviter
Équipe nationale. Le lobe ekire bimaka ebele na Kinshasa toyebi. Ozoma misu totanga ba kombo le Kardashian pezalaka. Mais pourquoi ba beta l'histoire les Kardashian et comme équipe nationale. Tu dois comprendre que biso pena toza pena ba cerveau monter ya YouTube. Tu dois comprendre pena na internet na Kinshasa eza biso. Pas mutunyo ce soit la moki Karina Salibo. Ofanda bo gel Salibo gel pas le bine mabete. Gel la bete ka histoire bi que tozana ba audio ya biso ya équipe nationale. Mais mal ko ebimate. Même on na ba janvier na ba maboma ba ba René Abiri ba Tita ba Tita toza nango mais l'autre sepela na abelo ba sepela nango kapra to bimisa ngo te po za ba délire na biso batu bazuka ba profiter na batu balanda yango ba suivre l'équipe lelo ko ba mutu bo faut créer bête il faut ya finga batu makambo wane ba bandango bana ba pesa ngo en plaire voilà équipe nationale oh biso to pesa ngo en plaire. Oh papa na ba garçon so ba o ba yelo ba osana ba chaîne na chef na Mustafa ayebi makambo na loba to ya nil na kati internet mais to créer makambo lelo ba courager bazate biso par délire to ba tama yele d'abord to bi ko créer ba actualité. Oh on peut to bo créer ba actualité bien so tali ba émission par non ba au monde na que bateau mo ko sentir que to pesa sens na YouTube mais lelo bateau so ba ça déjà continuité au biso to salaki nga benga ba photocopie mukanda na biso wana batu tout ba ba na so ba gi basket mo konza double continent ba yebi wala za ba photocopie mikanda na biso ba Jordan Fonseca na 2014 2015 ro tuna aji Mustafa aroye bisayo tant internet e banina mo besu lelo kutu bakomo lelo ku ba journaliste comme ina kena journaliste ayene ko luka musala me kala ba chaîne YouTube bano bango mone bano ko luka batu mais lelo komi ke chroniqueur OK mabo inde kala tant mamramba YouTube ezali tant mamba YouTube ezali vraiment que nous sommes na ba o régner tant ebandi sika po ba Karine 2014 biso do ye wana na ba René Abiri na ba janvier 2016 ti lelo tozara na kati internet marike bat ba mo finga so tosila et comme ara que so par exemple Mustafa Adjali nga zwanga na boulot o peki titana ko zo eta sila mais tala ba émission na sali 2020 na bimi 7e chroniqueur na sali ba émission non na bisayo que so tali 2020 ba journaliste belé ba loba so tali ba vidéo to tchema ba vidéo boy to tche vidéo na nga mo tala ke yo mo na make no batu taka na so créer bien suka na ken piana abengi Nino Buba siko yebisanga siko mutabongo peki titan nga na loba nga na uta déjà omanga na uta na maboko ya Mustafa na uta na maboko mo dans le bon main yango batu lelo ba omona que depuis na uta pe voyage na zo sutara na sara propre na toujours bien ozo comprendre na za toujours élégant pe en plus na ba vidéo français wala yebi na beta so fani singa boye au senti que wana chroniqueur papa makambo wana moni mura na ministre mura to ke no poser les plaintes neto za biso nyonso to accompagner ndeko na biso Janvier Mangoke et za payer état de droit malgré que to za nango rien to zo les kachuna nyamako to zo ke ne poser les ndeko wana contre Karine Mokonzi na Janvier Mangoke to zo que ne déposer les plaintes na IP crime. Voyez, on est à crime. Il y a de retirer na IP crime. Alors ça IP crime auditorat, il y a partout. Donc il y a ça moni faut ba kangaye ayo justifier à l'accélération d'abord de connexion Mangoke soki à monaki jou bachela Charlie Mobutu Poison parce que et ça le que yebani. To redévoiler te, to rebomba eloko moko te, to lo bande vérité. Voilà, Janvier Watatozo qui est dans Souka Olobik équipe nationale les Zongi. Est-ce que Kozonga équipe nationale tu as vraiment sûr que vous avez deux actualités n'engé bozala ensemble. Na pegi titan internet. Yoka, na STV. Na STV na okota tala so talib na ba talib na ba chaîne. Est-ce que biso sonné doza René Abiri na Congo anglais. So talib biso ba ke ba to lelo ba koma ofinga biso to sila to pesa lelo nzela. Ozo comprendre. So talib ba vidéo na biso mona ka ke toza likolo omona ke to likolo parce que omoni makambo kana ozibiso zela tango chango na YouTube omona résultat mais tozo déposer ndeko wana plainte jalso aluka bongsa malobana parce que na minute so photo l'accès d'abord to l'accès bisika to outil to luka to sauver bandeko na biso parce que Janvier ça na kati Karina na kati dossier mort d'homme et le remonta la Charlie Mobutu de pas Koufi ça fait 2 ans au moins na été son abo sanité a dit 2 ans ouais 2 ans donc na minute so to lingi problème te parce que loko ils ont dirait ils ont la musabademo tango la musabademo bandeko na so ba poursuivi pour ba poursuivi te moura déjà azoza déjà interpellé na justice voilà Janvier Wata retour ya
équipe nationale bato bazela nini ya sika na équipe nationale parce que bozalaka déjà na babeuse bozalaka na bamambo ebele bowanda osala ya sikani oyo bato barozwa susu na retour na bino na réconciliation basurprise eza ebele biso tona basurprise eza biso osepelisa bana poto biso osala babezo eza sentir pendeke moto so aza à l'aise azoseka azalaki na problème osentir pendeke aza trop à l'aise te stress eza te tokobangelo parce que je veux faire émission boye te j'avais dans moi stress biso olongola bato ebele bastress toangi bafani na bana mike tozolinga ndeko na biso na courage ntango omoni René Abiri ya makoro azoya batutu azoya yaya eloko moko eza te eloko moko eza te janvier fois sala émission ndenge azalaka ezolekela mpe pekiti te faut comprendre ke rokosela mais ntango omoni bandeko ne biso oza awa biso oza yo asi na minute ata basoda ngo baye ata baye baozo janvier bakena ye te parce que bana preuve te na minute oyo motu fo abimisa preuve eza mura parce que mura moto abimisi makambo wana il faut bien ça ce qu'on preuve que oh à mon qui janvier jour azalaki nga na olinga janvier à l'émission avec vivacité à l'émission parce que makambo on est dans abongo tozo défendre hier nan de la biso Karine Mokonzi là bas intelligence il faut comprendre moi musika affaire d'homme est-ce que janvier nga zabonga rota mwana makila na nzoto nae janvier bio bilo lingo tambusa janvier na makila na nzoto nae bochila eber bocha couleur rouge nga na PDT en plus ngalinga ba homosexualité na vie na ngai ozomona ke mutu aza PD sozo finga e kwanza oza kuna lisumu tenza mamona normal patala mutu osali na bongo to finga yo soko lingi to finga tina ba para ba bota yo sikoyo na place obimaka pa na bino bateka makala donc tokoma donc yo neza bongo oyo luki akoko zaka makasi te e koma parce que so to kutani pe to kobunda pona koma mona ndio internet ngo to zonga siko idéologie kala nenge zaka na kasa équipe nationale nenge ba beta ko pa leka Mike Kalamba yo siko wano ozamake bakali pa ochobeta okala mingi te magali kongolo ozalaka na opede biloko nyonso nzoto no esala shooter tataka no nzamba lakela mais yo to kolakisa siko a part wana to lasaki mobali akoyo komo kosa siko makambu oye na beza lokuta pono tambolaka na ba voiture ya mitakala otambolaka po yo no zabongo balala kayo na numura okabolaka basi okabolaka mibali siko to bandolo ba vérité mibalo balala kayo balala pena bandeko no basi siko ndenge za bongo encore yo luki o déclencher guerre o mona siko ba équipe nationale ne basalaka o yeba yango o mani yo to kozwa yo to kokanga yo o maboma si ala baki kapena ba fou en costume biso to apena maboma ya kosakana te po biso to yoka na biso ba na be bino mama bulati bo finga totala biso to ba yuma to finga kama be de wala muto ko benga te to luka mana ba criminel ka songo kuto alemba donc ozale sika ko funda te dona OPG ko koma dossier mo kazo banga donc siko yo Vas-y. Voilà, Peggy, tu t'as toqué à dédicace rapidement. Ouais, dédicace, on a fait un Bobby Batantou, américain au Congo, un grand frère propre à Ena Madame. Donc, Nabesi, merci, Nabana Banda, nous sommes aux États-Unis, Chibos de Larry, Massanangai, Quissens, Babyface, donc Guy Mochebe, Nabesi Ombo, Teboza, Maïbele, Namoni Pen Atlanta, Kuna, Venanga George, Namoni Nakata Dallas, donc Bandeko Bele, Ban États-Unis, Nabesi, non, merci. Boye, Yabino Moko, Yabandalou, Bobby Batantou, pas à na Kinshasa, donc Nabesi Batutu, Balingaranga, Naboite, Nabosanité Clairbo Boula. Mino garçon de Paris, Nabosanité chef Adji, Moutouma Bandana Peggy, Tina Pesanga Lumière, donc on appelle Siembo te Mustafa Adji, Napé Siembo te Bissika Zali, donc Napé Simbo te Nabatu tout, Balingara Peggy, Tina Nabosanité mon vieux, Mustafa Kobange. Babi Lumière, il y a Chicago, il y a côté kuna ve nanga Mustafa Kobange, donc na pesi ope bambo te boza vraiment ebelé, na bo sanité amigo ngombo motema Olivier Ngombo, na bo sanité ba maman autorité la Chine, batutu, merci na René Abiri, merci na Niamakor, merci na équipe nationale Mobimba. Jaël Chaussine Tawadol plus que star, na pesi mbote donc Bisiko Ozali, na bo sanité tonton Juvenal, na pesi mutu Juvenal Kibala, batutu dans la minute balobi que dans le système union sacrée. Union sacrée Internet, bangoyo. Voilà. Oya adhéré, oya signé. Ozo rapport to zela bango baya ko adhéré venanga Bobby Batantou américain au Congo. Babi ba na États-Unis Guy Mochebe to ana vieux. Guy Mochebe to ana vieux babi Chibos de Larry. To ana vieux awa donc bana poto nyonso na pesi merci quoi. Voilà, j'en vais voir ta dédicace pour toi Kabwana. Ouais, ba dédicace nanga yobi kande zala mikolo tozaka na américain na kati ya Congo Bobby Batantou babi ve asala ba petit bazala babi mikolo to kolata ba Gina States to kolata bilamba États-Unis Bobby Batantou. Trans RDC New
Basi Balala. Let's bad.